Mwaka mingi pona botama moto mwindo nakoyebaka te poso nanga soki ezali etumbu nakosengaka mingi na Nzambe ayebisanga kasi mwa ezali te nakomonoko mpasi. Mbote na bino nyonso bandeko balandi ya Vuvam Télévision bisika nyonso bozwami bino bayebolanda biso na Angola awa na République démocratique du Congo na ba province nyonso na bayebolanda biso na Afrique to pe bayebolanda biso na mikili ya poto kuna bolanda biso mingi na nzela ya ba mwangisi Vuvam Télévision. En tout cas to esaka bino bo sabonaka tango nyonso na ba mwangisi Vuvam Télévision po bomonaka ba émission ya kitoko o Vuvam Télévision abongisa pona kolamusa makanisi na bino. Ya solo bandeko tozali bongo na kati ya émission Mindule na Mokili. Toesaka bino émission oyo ya pona kolamusa conscience ya ba musicien. Pamba te musicien azali mutu ya mayele. Yango monto ya mbaka balanga nzembo tosalaka nyonso pona koluka kotalisa bino mate ya po ete bokoka kobongola baloyembo na bino po mikolo ya lelo ezosenga sote ba musique ya bongo. Nde na kati ya émission na biso ya mokolo mwa lelo tozali bongo biso moko te na kati ya émission. Tozali bongo elongo na mobiangami na biso to pe invité na biso na kombo ya Leo Mavita oboyibi na kombo ya Jidol. Na bango nde tokosola na bango kolandela bongo nzembo babimisi générique na kombo ya Bayindo Bolamuka. Lokola kombo na Bayindo Bolamuka biso etumba na biso ezobalana na makambo wana nde tolingaki tosala makasi poto zana bango na kati ya plateau na biso ya mokolo malelo ndepo na koumisa mingi te toleka mbala moko epai ya mobiangami na biso mbote na bino artiste mbote na bino ndeko bagenda boni ba santé ouais santé za malamu donc nangolo afumugi mbango ya les prophètes na biso Bayindo donc na sepeli kolanda mindule na mokili ya epai na ngai parce que à chaque fois nalanda rabino Anarabino, masolo bosololaka en tout cas et ça ranga bien parce que balingi tolingi ba musicien ba comme na lolenge ya sika bazala bato bazoko na bazana veille ya conscience et non bazala bato bazotinda bato na débauche na kindumba na masanga na ninte musicien faut zala soka yembi lo yembo wana faut zongsa bato na nzela lokanga pe nazali na nzela wana lingaka ya biso ba beti mindule to zala na lolenge wana yango monike ya en tout cas na sepeli ko na koyamba mana émission na bino matondo mingi boni pe orchestre mouvement ozo kambali orchestre ngai comme na génération 5 ezali très bien to betaki mindule lobby na mona kina na matonge atuke le gars malamu makasi na baki kinas kota ndako na ngonga mo ya malamu pona ebike ndeko bagenda akoyamba ngai nde yango na zoka gimo matondo mingi poto kota mbala moko na bozindo na bandeko balandi bozolanda biso lelo tokolobela générique Bayindo Bolamuka pona nini générique Bayindo Bolamuka kasi ya moto kota pena na bozindo tokotuna mituna ndeko Jidol Leo Mavita Jidol Leo Mavita lingo lobani Leo Mavita donc nayebi yango kaka signification ya Leo Mavita nayebi te mais moto ba pesa ngai kombo zalaki yaya ya koko na ngai azalaki moto mbongo na mboka azalaki na ba meme bangombe belé nde ba pesa ngai tina ya kopesa ngai kombo wana alors ndenge zali wana faut ngana tuna Leo laxinini pe Mavita laxinini nazaka na susi wana bato na ko tuna bango pembeni bo basila ko wa mais na sala na kosala ka recherche na landela yango Leo Mavita parce que biso to ali na tribu ya basuku nazali biso parce que kombo wana uti pa ya ba mama o papa nga kombo na ibanda menga ya zalimu ya kapopo mama nanga zalimu suku fesh kombo na ye famille Leo ndefona tuna Leo laxinini Mavita laxinini nde yango nazana senga ngo ya koyeba matendo na bandeko soko moni oyebi signification ya kombo wana komela biso to komisela yango epai na bango artiste botalisa biso bobandi musique quand parcours na bino ya musique elekana ndenge ni moi historique ouais biso to bandi musique en tout cas zali moi kala tant on a na 4e des humanités na 94 ou bien je me trompe pas 94 ni na bandi mindule na ba quartier kaka na bande ko beta liboso na église catholique na ko beta mbonda na komi ko beta piano na komi servant ko yimba na chorale tindi na komaki alanga mkosuba ya quartier babenga ko beta biso sente ndi na ko beta sente ona ba moni beta ka kitoko ngape na kemona via butu na komi ko lula ngona komi ko kendea et tungse ki makila sime na kendeki na sala ka makasi
ande alemoko mosusu bayembi bayaki te nameki koyemba bobi oyembaka nde koleka oyo wana nameka kobina boye nde mpe na musicien ti bakolo orchestre na balembaki ngai nakomi président ti nazokumba makambo ti lelo nakei na wenge epai ya papa chéri Jibe Mpiana nasali kuna 7 ans nde nalongo yango na kosala album nde omoni natiaki générique na nga bayindo bolamuka mpona kolanda fumukusu mingi nde nabeki bayindo bolamuka bozonga esika tobungelaki yango beke vutuka vana pambu vidila matondo mingi sikoyo na BCBG esika ozalelaki kuna bandeki kosala nde oyemba nini ozalaki animateur to bandeki koyemba kaka nazalaki chanteur naza koyemba chanteur moyembi makasi na kati ya BCBG nazalaki koyemba soki ye moko mokolo orchestre azali te soki moto aye azokanisa lokola ngai nde Jibe Mpiana sikoyo mpo Jibe Mpiana azwa yo ayebaki oyo aza bon nini ebimisaki yo mpena bongo eloko ebimisaki ngai nabetaka concours en tout cas ndeko bagenda ozali mayele question bopo tu nango fo za mayele nabimaki na tosalaka concours mo ezalaka na Kisasa awa société mo ya masanga songolo mti salaka yango comme nango yaki Fréquence Star première édition ezalaki na 2006 ngai na orchestre tobetaki tondongwanaki na ba orchestre nyonso ya ville ya Kinshasa tous les 24 communes ngai nabimaki champion nabimaki champion bando kobimaki ezalaki fo beta nzembo moko ya interprétation originalité obeti nzembo na yo moko après obeti mpe na générique na yo na tous les critères wana nga sikoyo na nzembo ya interprétation na noyemba Jibe Mpiana sikoyo baorchestre nyonso bakoyemba wera bazoyemba bamusicien ndenge na ndenge me baza koyemba Jibe te nga aza koyemba Jibe sikoyo textuellement batali apparence batali ndenge nazobindela ndenge nazoyemba en tout cas nabimaki champion en tout cas nazwaki trophée nazwaki bainstrument nazwaki makambo ebele nasinaki contrat na société wana nabetaki baconcert ya ndenge na ndenge après ntango na voyage kozonga nazongi nde nayaki kokota BCBG nde nasalaki 7 ans ya parcours na ngai ya BCBG nde sikoyo nalobaki ekoki nazongela orchestre na ngai nasala sikoyo lelo tomonaka bamusicien soki alongwe na orchestre moko boseka abebani na lider na ye fo afinga bino bobebanaki na lider nabebanaki te na biso toali bana ya fumuki mbango alors kobuka lokuti ya mabe nabebani na lider te namonaki ka ntango ekoki so obebani na lider eyeba na komonaka musicien abandi kofinga orchestre wana fo orchestre bafutaka te basalaka boye menga na bima na discours wana te ti lelo na botosi na papa chéri na bandeko nyonso natikaki na orchestre toza en bon terme tosololaka na président tosololaka na chef d'orchestre na bato nyonso naza na malgré tozalaka te ntango bozwaka mais tokomisa bino balongoni ata na retard balongoni ya mingi na ndenge bozwaka na Fréquence Star merci beaucoup sikoyo style nini ya musique oyo bozobeta lelo nazobeta variété bastyle ya musique eza ebele nazobeta rumba nazobetaka jazz moi toza mpe na bavariété ma bamusike eza ebele bamusike folklorique ezali tozotia mpe mwa folklore ezali donc yango moni ke style ya liboso mo na bimisi boye tobandi lokola na mwa folklorique mo euti braza ya bamboshi place omona gangi bayindo bolamuka tozonga esika tobungelaki eyaki message fort parce que bolimi na kati na baloba te ndenge mwana alakisi nzembo wana alobi oyo eza rythme lokola ya DJ Arafat na kati ntango mosusu ozwi te wana na s'inspiraki mingi na braza pa roga po ye pasaki bokoko oni bokoko e marché parce que ntango déjà ke moyindo alamuki bato mosusu bazotia kate me bakocomprendre moyindo batongo abetika bokoko boye asali obimisa biloko ebele eza koyokana te bokoko wana epropese nde yango mpe na s'inspiraki na rythme wana sikoyo mpona nini kaka obeta générique bayindo bolamuka parce que naza na ve un conscience ke bayindo bolamuka sase namoni bitumba oyo fumukusu nzala panda na ngola oyo abundaka eza bitumba moko na place banana bandako oyoka ekala na place oyo lelo akoma nakoma omona pene bo nazotala milulu ya vuvamu bato ebele ndenge wana te soki oza na force moko ya bakoko te ekosalama te mpo bato bavandi ndenge christianisme implantant awa ndenge islam implantant awa ndenge baneo apostolique ndenge baeglise de réveil yo ya oya na makambo bayindo bayebi kaka kindoki eyo bandoki mais lelo tokomona mpe bamasambu kidisme ebimi tozomona banini ezali ebele bapaster bakomi mpe koteya mpe makambo ya fumudi mbango omona neti
frère Roger Baka azobemaka mafumuki mbango eza blague te ezali kalotanga koma ya kifumuki mbango wana bandoki na ba Joël Francine wana Joël Francine parce que c'est bazili ba comprena ba yebi yango moni to ngai ngaza chrétien mais à chaque fois so na comme na ndako na chaka po nga vuva mozoka na 200 na TNT na chaka vuva na banda olanda bande ko ndombele na landaka biloko tout prière wana ya 12h 18h tout na landela rango comprendre place qui comment na comprendre place na comprendre te mais na tika ngo tana butu na minuit ya minuit wana na kotika ngo na kolala na yango na si na kolamba komoni ezo ya yango moko naturellement oui malembe kaka tiko na landaka ba moino azana pasiengo oyo pasiengo na landaka wala griyo matata te moni koko kidiadi botika kosakana na landaka ngo siko ndenge toyebi soki musicien abimi na orchestre moko yaka na vibration moko boya makasi abimisaka album moko boya makasi siko bino pe bobimisi déjà album na bimisi na single aux générique eza album à 10 titres donc nazo sala ngo siko nazo boka single parce que CD te kama ali souste et comme o single o na moi na YouTube o boye na ba plateforme zocha nazo bimisaka single so esili apo na sali coffret moko na bimisi envie que na la producteur te zanga mona ma nazobuna na ba propre fort nanga au moins ka kosala promotion ezobeta na ba chaîne nyonso oyo ba registre na chaîne mo baza 4 5 faut bango tozo bango po o matraquer ba TNT zali faut o poster na ba page Facebook na ba Instagram faut booster donc tout ça demande l'argent et en monique na OK malembe na yebika ke tata mokeli akosunga ko kombo album yango ezani kombo album yango peto zela ngoti batani te yango maneza boti to koma déjà mars oyo ezalaka babengaka mois de la femme parce que na eza mpe na nzembo nayembeli bamama nayembeli bamama ntana kobwaka nzembo ya bamama alemba mo na kobimisa na kosala effort déjà nazala na makoki ya kobimisa yango nyonso tolandaki publication na bino moko bolobaki boza panafricaine mais na kati ya album wana mpe banzembo ya éveil ya conscience ezali en tout cas ndenge surtout ntango tobenga ndenge na yo epesaki nga nakanisa nzembo moko tozala koyeba ntango toya bana mike afrika fo natya yango bosala yango no ate mo mike toza na kati ya mindule ayo mabele ya afrika na ngai Afrika mabela bankoko anga na botami mopaya ose makambo nyonso namona na oyo nayoka etindi nga nalinga Afrika ngo Afrika yo papa pe mama Afrika yeye paradis nanga boni yoko nyokolo peuple na yo na bapasi souffrance etonda ayo mabele Afrika etonda makambo ebele ba Léopold Kutu bamvena makambo ebonga te Diego Kaokutu aya makambo esimba te bapasi Afrika onga na lela mama toujours c'est bamawa trop toujours c'est milelo na Afrika toujours c'est bobo mano na Afrika tokanisa bango bazalaki ba savant basalela biso biloko ya kolia yango ezali koboma bayindo bamemela biso liloba ya Nzambe nzoka po badistraire bamema bikekwa bakoko na biso na mikili ya poto ekoma na bamize kofuta bambongo mingi awa biso balobi batumba yango po kindoki moyindo sosola moyindo lamuka zonga esika tobandaki batumba yaki pamvita na mwana na mokongo mawa te baboma yaki mbango pardon lemonya mingi mais bosala mpe makasi bomimisa mpe nzimbo na kati ya album bosala yango clip te nazotyango don eza mpo nazozongisa ngo moni naoyeba nazokanisa parce que donc obanda musique na ba 94 nde tobetaka nzembo voix mpe kuta échange par rapport ya ntango wana ya lelo na lelo nakomi kokanisa donc eza bona toclasse texte tozongisa musique ya lelo totyango na otyango donc yango fo ezala chanson moko ezala vraiment
pona ko eveika ya baindo tokotia mwa minoko ebele po bato bayoka yango bien mwa ndambo anglais mwa ndambo wa français moke ya baninga mosusu na lingala totie mpe mwa lokota na biso ya swahili kikongo chiluba comprendre po bato bayeba comprendre message wana oyo ne panda nzila ye moko songia nzila papa kusu dangola oyo azobunda message mpona bayindo balamuka siko makanisi nini oyo bino boye nango ya sika oyo ezala nanu te na terrain mpo bamusicien na bamusicien bana makanisi na bango siko bokese nini eza entre yo na bamusicien wana misusu en tout cas vraiment nga nalingi banzembo na ngai éduqué merci ouais en tout cas vraiment tolingi susu te banzembo ya sanité eza te o chéri simba ngai balola ngai pesa nga te ntango ozoyemba nzembo en plus eloko différence nanga makasi ezali bato bayembaka bolingo bayembaka mingi négativité ya bolingo basi bandoki mibali mabe bazongo soko otali nga nayembaka bolingo soko olandeli kaka komona balobaka baoparle sur la négativité d'amour mwasi mobali akimi ye mobali akimi mwasi moto akumisaka bolingo te bolingo eza kitoko bolingo eza malamu okutana mwasi oyo alingaka yo bato bayembaka te soko nga nalingi nayemba positivité ya bolingo yango moni nga fuma message mingi naye nango na bolingo yango wana eza te kaka mwasi oyo mabe mwasi oyo ndoki mwasi oyo mobali oyo mwasi oyo boye bato mpe oyo so alinga te azomona kaka lokola bolingo yango libala yango ezala kaka matata ezala na bisengo te nga siko ndenge na dévoiler partie oyo ya esengo na bolingo totyaka kaka mingi partie ya chagrin ya mpasi mais partie ebele ya te ebele ya esengo bato olobela yango mingi te yango alingi na valoriser surtout na valoriser mpe mingi mwasi africaine femme africaine donc na banzemu mingi naza nango bajano tuka banzemu naza nango mingi nalingi vraiment ntango tokozwa temps ya koyoka yango ekobima bato bacomprendre mpe nayembeli mpe mama basi amona basutu bamama na biso africain batikilaka biso bato te babone te ye moko akobundana ta bana baza 7 ye moko azobundana bango lokola soso yo somona soso akebomisa bana pa bone jamais po fumukusa te ayebi biso fo tolanda ndakisa ya nature so tolatamboli kaka nature tokotambola na harmonie na mokili abi kobokende nga alandaka ye akanisaka lokola mutu te place oyo akanisaka eza wana ezali makanisi oyo mazomonaka ya bagenie donc soki oza na énergie moko positive te eza mpa na yo bavibration moko boye te surnaturel okoko baloba makambo wana te bakotangisa ngo na classe te makambo oyo fumukusa alobaka atuka nalandaka ye yango moni ke nazolinga vraiment nature oyo alobaka tolandela yango wana yango nazolinga natia yango mpe na musique na ngai en tout cas sikoyo ndenge tolobaka musique ebalanaka na bacirconstance oyo esengeli bato kaka ndenge olobi lelo ndire bacouple moko stable na kongo ezalaka te musicien azoyembela kaka mwasi akimi mobali mais tokomona mpe te esika moko boye moto akokumisa bolingo eza kitoko la majorité ya bamusike eza kaka bongo yango moni lelo bino balanga nzembo toza na bino toprofite mboka na biso ezingelami na pasi makasi na ngambo ya este bato bazokufa ya kosakana te lelo mama oyo ozokumisa lelo azali nzambe oyo azwaka charge ya bato bazokata bango mitu na este baliwa ya somo nini ozokana mpo oyembela ata nzembo mpe ya kolobela bandeko wana mpe kopesa bokasi na bamapinga na biso ya FARDC omoni biso na kati ya Congo awa biso tozaka bagrand musicien oyo tobengaka bagrand musicien bazali awa bongo mingi bazoyemba makambo wana te parce que toza déjà na kati ya infiltration toza na kati tozoyeba te nani oyo aza mutu na yo nani oyo aza mutu na yo tozoyeba te okosala okokodénonce biloko mosusu oza na nini oyo ezoprotege yo kaka moninga oliaka na ye nzoka ye azaka na ye misere akozaka tindaki ye mai atieli eloko kaka okauki bakoprovokelo accident azokende nzela ya kankokolo ok mutuka moko monene ya 207 yo kasala koka par hasard nzoka batindelaki yo bu etuti yo yango moni bato ebele bazala na bareserve na parce que bazoyeba nini oyo eza vérité te nani azoloba vérité nani azoloba lokuta tozoyeba te yango moni bazonso bavandisi bamibendi nzoto parce que ozoyeba te nini oyo eza vérité tozoka mpasi bamama na biso bazokoviole bango le mosusu omona bebe ya 2 ans innocente ayebi nani koloba te kotambola te bazoviole ye na tata mokolo en tout cas biloko wana ya mpasi mingi mais bamusicien baza na bango ya kolala kidiba ondire eloko moko ezosalema nango te azoyembela ne makambo mosusu bazomona bayebi bazomona baza mpe na mpasi wana mais bazoyeba te ki ye ki
ndenge azoyemba boye est-ce que nakozalaka na sécurité est-ce que nayembaka bo po vie nanga mpe kufa bika biso mpe congolais ndenge babangaka liwa ozomona c'est ça le problème donc makambo na biso tozala na este eza mutu azosala mabe azaka mutu bozolia ne bovandaka na ye ebongo bake mutu azosalanga mabe ye wana azalaka kuna donc nga na kokoma te ye mpe akoma kuna te nga na bando beta eka na mosika kuna mais mutu yango yo ozofanda ne ozoyeba te eza nani alors yango moniki ere moko boye tosala na bareserve toka mpe na bamisien ebele tobungisi na mboka oyo bakufi normal te makambo ebele kaka ya bapolitike oyo mais nana kolobela yango mutu to azokobenda nzoto azomibanga na ye mpo azomona kaka ke nani oyo tozofanda na ye lemsu mpe moninga mosio mise boye mane ye aliyaka ne mbongo ya bato wana babi yo betaka bamindula ebele mpona kodistraire peuple yo kende programme concert ya mone batieli bambongo yo zokasa songi mbongo yango ezwa eza kaka banguna mwa ndimi aboma peuple ne mobimba kaka mpo ye azala bien aza na mituka bi omoni pasi ya congolais amour de la patrie bolingo ya solo na mboka na yo eza te wana bakokufa na bango kuna nga nayebi bango te nga koto na bana nga tokendaka poto toliaka na basuccès na mituka mbongo wana misiki ezozwela ngo cd etekamaka te tala makambo bamakambo ebele eza na se wana yamoni yango lelo ekomi kosisa biso na envie producteur mpo azwa yo fo abima na ngo na nsima lokola mwasi ozomona babiloko wana bapratike wana ekomi na miziki yozokasa bango danger bango nde mpe nyonso yo ozomata malemi bango bazokoanvie yo baobendoka moto donc yango ozomonaka epasi wana eza makasi yango tozosenga kaka ye nzambe ya bakoko tata mokeli akitisa nguya na ye en tout cas parce que lumière pole ezala na moto nyonso so na meki kolandela bino bien na réflexion na bino oyo bomeki kobimisa awa so boyembi neti nzembo FARDC ekozala texte moko ya kilo mais bobangi mwa mokie mpo eza mamba politique te tokoyemela so FARDC mapinga ya ntala obundisa bango mais suki wana te azobunda na nani ennemi oyo azoviole bamama na biso nani toliaka na ye tozofandaka mpe na bango c'est ça le problème FARDC ana problème te bokoyembela ye mapinga abunda moto oyo azokende olinga abundisa liboso konzoka liboso tala na nsima na ye yozobeta kuna masasi boye moye moto anga aza nde na nsima na yo awataloka kosisa émission mpo beto lichette ka tua kingo ekatani inutile tala degré lelo olobi awa ozokumisa bamama me bamusicien baninga na bino bamusicien bakomisi mwasi lokola esalelo moko boye na baclip na bango koexpose mwasi na bandenge moko boye ezosala soni soko otali clip ya baino monde naletisi basi na babombi nzoto mpo na lokumu ya bamama mpo nayembi mpeke nayembi première amour nanga eza yo mama nanga Rita Leo bapasi omona mpo na ngai soki yosalelinga facture nakoka te kofuta sanza liboya ezemi ye pasi ya kobota ezali riske ya liwa soki olingaki ngai te mbele naza na bomoi te nga jidole yo moto fongolelanga porte ya mokili bilei na ngai ya yambo mabele na yo otangisa okolisanga na éducation ya bien osala nyonso mpo na koma lelo moto na mitungisi ya malade mobulu mpe bozoba na ngai olembaki ngai te napesi yo longonia merci mama ngai evre na yo soki basalaka remix ya vi ya moto nde nasengi oya yo epa ya nkolo nga mpe nayembeli mama na ngai omeka baloba oyo artiste alobi nga mpe soki na tiango soki mpa bamama merci beaucoup matondo mingi sikoyo na album oyo ozolengela obimisa eza kaka yo moko na orchestre na yo to mpo ozokana mpe obeta featuring na bagrand bamusicien nalingi nabanda nanu ngai na force na ngai après album ekoya nde nakoyebi kobenga motu oyo mongongo na ngai naye kosimba parce que featuring ezaka mpe ozotala sinon place oyo akanisaka nga mpe nakanisaka tonalité na ye oyo na oyo so tosangisi yango ekosala eloko tele nde okoki oluka motu wana eza te kaka mpo na esengo mpo oyo aza na succès naki kosala mpa na ye mpo na bene me bozobalaka te lelo presque bato nyonso bamusicien bazalaka na baidole na bango bino idole na bino ezalaka nani idole na biso nga mpe na musicien oyo akotaka nga makasi idole na biso ezali Jibe Mpiana papa chéri moto pamba matondo mingi lokola toza
kolobela bayindo bola mukato mais ka kotia ta moi extrême muke wana bande kwa technicien bo aider biso na kotia la biso moi générique wana partie muke to pesa bino elengia po bino mo boluka bo télécharger yango bazonga sika babundela ki bande kwa régie bo tie la biso le yembo. Les petits pas mon disque dur. Olivier Veta, Kotiko Mukasi. Maton Domingue wana bouti kolanda bongo lo yembo na bango pona kozwa yango leader ba kozwa yango ndenge nini. So ba beti kaka na YouTube Jidol bayindo balamuka. Bayindo bolamuka ba kozwa yango de Jidol bayindo bolamuka ba kozwa yango na ba plateforme nyonso ezali ba kozwa yango en tout cas ba kotala yango kitoko ba ko télécharger yango. So na ba nzembo nyonso oyo yemba epa ya JB Mpiana. Nzembo nini oyo ebiki ata na yemba nzembo pene salanga sentiment makasi. Moi parti moko boya muke moko ya nzembo po JB Mpiana kote pa zatanga oyo kamwa sepela ta muke. Banda bomona nanga nakola na image ya binadama o na beta fréquence na banzembo ya binadama o natambola na mituka na idola binadama o papa na mindule yaya kotika ngate o souve ngai pe na G5 na kobosa na yote papa chéri kobosa na te bajalu batondi mokili balingi bakabona yanga na yo souve lelo na wenge papa atikaki nga te. Siko buna bandeko ndeti par exemple bamoni nga za mposa na koyemba pa Jidol o bazolanda bino na ngonga oyo olinga pe koyamba bango na koyamba bango surtout nazolinga pe koformer ba musicien bazala ba musicien moya bien parce que nga pa na ngai eloko ezalaka mingi botosi discipline nalingaka musicien azala moto ya botosi azala voyou te musique ezali art moko ezali métier noble nalingaka moto oyo ye ozala musicien oyeba ntina nini ozala musicien teke oye musicien mpo oyo futumuka bangi omela bazododo te yango te musicien ezali moto akanisaka mingi moto akoteyaka masse donc en tout cas soko moto ayepa na nga premièrement fo ozala discipline moto ya botosi en tout cas onga naza nango nakopesa pe na ye. Mais aux Arabes na ba guerre d'esprit na ba quelques musiciens te nalingaka yango te na ba conflit nga na chrétien bato te nalinga te o monsieur tolobanaka na ete na chrétien o mpona zwa succès non pourtant bana bisa album ba pesa ba conseil luka guerre moko na bato moko boyo finga mutu tel temps ya ko fingo habité so basala ka succès mpona bona osala na yango wana pena po papa lutumba basala ba succès na ba musique na bango ezali te po ba finga ki ba musicien ba bisaki ba œuvre ba chef d'œuvre le tikala tobetaka ngo ba maya ba biloko ba nzembo ya solo o basala ba chef d'œuvre azate mais okanisi aza moto âge na yote génération na yote okanisi c'est ça ba chef d'œuvre donc atiki elembo o etika libela na libela même na bakitana lelo tozokanisa ye yango pe tolinga pe pa na bino bosala pe musique moko boye donc etika la libela na libela po bato o ba ya lobby ba peke na parcours ya musique ya éveil à conscience Jidol aleka na kipe na kati siko nini o bokotalisa na bandeko balandi o bazolanda bino o bino botalisi te pa na bango po bakoka koyeba lisusu. En tout cas vraiment na bato bazolanda biso surtout balandi biso lelo nazo senga kaka na bato bayebi ngai en tout cas botiaka télévision Vuvam boyokaka Fumukusu Nzala Mpangi ne songia nzila Nzala Mpanda nazobosana Nzala Panda ne songia nzila na Ngola bolanda ye boyoka makanisi na ye koboya kaka koyina na musika te parce que toza moyindo olinga te donc neza na bo Vuvam eza mai soko sokoli te komela ngo kaka yango wana soko meli te koniata ngo ta koniata oliaka ponde batuta na liboka yango wana ka Vuvam ozongi kaka ti ozongi kaka vert wana okumisaka vite olataka Vuvam kaka donc neza na boye en tout cas Vuvam epesa ngai sagesse moko bona na koma na Vuvam te non na mona Fumukusu te mbala liboso na mona ndeko bagenda mbala liboso na kutana na membre moko ya Vuvam nde nakutana na ona ndeko cameraman na ndaka ba ndeko ndombele na télévision na batata mwasi nde bazo solo na masolo banoko na landaka yango kaka
nalanda mpe banzembu ya bato to bayembela so nengo ya mafuta banengo ebele na oyo akufa nengo nani ya lukula malalo nasepela kutu nzembu moko wana ya bayembela ya lukula wana ezalaka kitoko ekomaka mona ekomaka na ya folklore wana nasepelaka nango nazala yemba na ngango ya ebunga na mutu wana neti ndinga nzala mpanda so totali parmi bato bayemba nzembo wana en tout cas orchestre ngo na ba mama vonga ye nayebi ye tant que papa ndombe akufaki opetum ngam na komelaka vocal ayembaka na nzembo wana na utena mama ye mambila bela yembi ye po ayemba bi na koyemba nini yango boye briske tozaki na nga na komeli ye maloba ya che mélodie ayemba ngo mama mo malamu mama mutana monaka ye azoyemba na vuvamu esala nga plaisir natalaka ngo atuka ozomona ke nayebi makambo vuvamu namoni balongo ke kembo matondo mingi na bandeko balandi wana bozomona bango moko idole Leo Mavita nde bazali bongo na kati ya plateau na biso ya émission Mindule na mokili. En tout cas ndeko artiste yo sala biso passe ma musicien lelo ndenge bazotambola car ndenge bino molobe ça fait bino passe na ba grand wana o bino bosola na bango ndeti banane o bosola na bango bien pour tant mosusu pe le quoi aussi moi message ya neso ngandi de comme ça peut ta bango tant bozara na bango et au ça ata malamu. En tout cas ngamene na kusenga mingi sonyanzila soki pe a courtoyer ba musicien wana ça fait bien. Oui. Pour combat azoki azoko bunda oyo eza combat moko boye ezo senga ba milliard. Pour la médiatisation donc écoute ba fin fond donc ezo senga ba azo ba soutien moko ninga na moni la kango ba chaîne oyo vous vont me commenter 300. Comprendre? Donc bata vous vont bazana ba mi tout que kota na ba fin fond et ça la besoin que nous ko planter l'église pour ba comprendre les messages il y a Fumu Kimbangu. Parce que le message de Fumu Kimbangu est kimbangiste. Oui, oui. Parce que je m'excuse, il y a mon Fumu Kimbangu est un vrai kimbangiste. Bazali banda bagoya. Yangwana. Yangwana plutôt comme goya. Comprendre? Bano ba yako bunda ba yako pesa message ya solo. Bagolongwa bagoya. Yangwana moni ke biso tozoya. Maleme. Okanisa ngote, ovanda na kimbangiste te, ovanda. Mais on message mo zo bota mayo et loka malembe. Ezo mataka yo kana makolo ti lelo zo koma na mutu na komi ko bimisa ngo. Si on est le message we singa ba milliard lelo eyepe manda monanga mona bino. Nini bo sala le roi bo kasi po ete message ngo pe koma na. En tout cas nga vraiment na kosenga vraiment bo kasi ata mokeli. Apesa nga makasi apesa nga succès. Mo so mto komi na succès okoma bato komi ko yoka yo. Tant na bandolo bebe to message en vouva mo. Ba ya ndaka ngai. C'est pas donné à tout le monde. Comprendre? Oui, oui. Spiritualité ça quoi carte mémoire. Faut que ça kaka babiloko na carte selon capacité nango. Oui, oui. Alors ozomona parce que tu comprends la spiritualité africaine, so tu comprendre yango et au sala pe que Afrique nyoso et mata. Donc ba musicien o bazana voix na bango yokana na matio ya bato. Soki pe bango ba lobeli makambo yango. Parce que ceux qui font des gens qui ont côté mais pas tout fait histoire na ebongo te po ba fina ba brochure ba archive nyoso ba boma yango oui lelo fumukusa komi koma na mona nga kenaki na Mbanza Sanda place ba saki procès ba Mbanza Ngungu na landaka na Mbanza Ngungu place azalaki akendaki on a salaki cérémonie ona en tout cas ezaki place oyo ezaki lié moko bo fallait mukilier tonda wana plein na ba musicien ba biso ba musicien ba ministre ba yewana ezame batu non ba comprendre te mais ba bazo comprendre ne message a pesa kana ye bango ba bazo comprendre nga ba nola na fumukusu na TV azamoke soki apembe zate mande foko moko mapembe na ndenga zo kola boye na landaka ye yangwana makambo alobaka na mona ndenga décortiquer ka monteur makambo to asaka ndenga décortiquer ka nature ndenge moye yaka po esala boye mulile kota na ba classe ko batangisa biso ngo bongo te mais fumuku so sa makasi ba indo batanga nsiku na moni makambo po efando pena bien na mutu faut ko sa pe be fort ya otanga nsiku fona tanga nsiku wana donc naza fona tanga yongo sko yo ndenge za bondeko bagenda o edengai na sala pe fort na kuta na fumuku oui oui azo kabino déjà aso na kuta na fumuku to solo la
na moni ma pembeni boye j'espère ko faire comprendre nga makambo mususu pour nazala ma bien affermi. Oui oui. Comprendre? On a un message ezokota directement parce que vous vend mutate ya ngangote. Oui. Vous vend mukane na landaka fumu kusu boye. Na kotika vous vend mubongo. Non pe na koma place vous vend musambela raté. Non pe na mona fumu kusu te na landaka taka na ebike na ebe mission na ba tuto ya mbaka. Na landaka yo très ngabi ah yezele lenge mais na sagesse oyo. Au moins na tunyo okomela koka obite na komela yango te parce que ba colorant wana ezaka mali na komela Sprite. Ouais. Pozwa sagesse wana bwanya wana. Na yebi kozona ba mateya. Oui. Na banengo musu bazaka misatu boye basaka ba conférence. Ozomona komona ke ah bilenge basi me bazana ba réflexion moko ya makasi. Na komi pe kolula mwasi africain so alati kitambala. Omoto na mona banengo so balati ba kitambala na ba che ba plante te. Balati ba kitambala oh somo. Yembela ngapela nzembo ya nengwa kosa ne fort ya kulata plantité lata kitamba bamanzaka wana wa Jezabel ochango ngako na epsaka madame nanga na lingaka te babiloko wana kopo nzala naturel nzala bongo na linga tanga kangi suki na maboko azabu na mona ka ekolula maka so lati luputa na lula ke makasi koza donc nyonso tina kolia donc lelo tozolia pe mabe kokufa na so toza kolia tozokufa biso bonya boye partout sina komi pe poa boye zaka bilia oyo to komolia oyo. Maintenant on a dit qu'il y a kala na comme munene boité parce que ezaki maman zolamba biloko mo bozo les biso biloko mo ya bien mais lelo ba kui c'est commis formol ya kosakana te o mona kotala ba mipanzi wana ba cote biloko moko boya kolia ba boude biloko nyonso na ba coca wana ba biloko belé wana donc ozomela ba sucre zo mata ba to ko kufa o mo so tali liwa ba to ba kufa na alimentation kolia bien te yangwana kolia bien to kolia ba na bino ouais bozana musama kasi pena en tout cas to na musala makasi pona kote ya bato yango moni ke fona kutana na nzala mpanda na songa nzila fona kutana ni songa nzila nzala panda na koma pene bandombele wana bakoma okoma ela pete la na nsiku ndo okoma do fo nsiku tonga lo ba nsiku na ba na santara kombo na nsiku mo wana beko mobeko na mona énergie boko e dégagaka ouais ouais ata tango yo tanyango na sentir ne lokanga dana mona bankoko automatiquement na sentir énergie wana OK donc so na koti na kati en tout cas c'est bon. Matondo mingi ya solo to bandaki manaka na biso na banzi toza masolo ebele ya rosola po banzemi na mina kitoko pese ebele na sima à chaque fois banda robimisa banzembo wana bozang sarate ya rolexango na vam télévision surtout banzembo wana oyebi maramuneso nganzi la lingaka wana pena bozang sarate na contacter biso en tout cas on sala le plus vite besoin sala nzembo Afrika surtout wana donc à partir na ben ingénieur semaine oyo nazo bongisa ngo na enregistrer ngo rapidement na salika clip normal clip nango buto kutumsanga te na vanda ngaka place ya nature ya li ba fleur ya kitoko ba nzeta malamu na lati nanga chemise nanga ya bazin na lati ni nangai na sali clip wana ezala pe message fort etambola na Afrika mobile. Matondo maloba ya bosuki simanaka pe kopesa mbote na bandeko bazolanda bino pe po na bazwa bino ba kosala lolenge nini. En tout cas merci beaucoup na ndeko bagenda na sepeli na mindula mokili ne boye awa na pesi mbote na ngai na baibanso oyo balingaka mindule na ngai o bazolanda pe na pesi na bana vuvamu nyonso mbote o bozolanda nga na o na ndeko na bino bo soutenir ngai to poussa message oyo ya vuvamu liboso eyelenga kaka yango moko bongo ekitaki kaka ndenge ndeko bagenda lobi afona luka ye moko ne sonya nzila nazwa ntsiku ekopusa nga lisusu musika makasi en tout cas bo soutenir nga biso nga na répétaka na Victoire en face ya hôtel la crèche tokanga na terre de matonge na Victoire to banaka to répétaka mercredi na jeudi de 9h à 17h à 18h to silisi wana en tout cas vraiment bo landelo ko na bino na YouTube bayindo bola muko beti Jidol bayindo bola muka message kana ngana lo bayango bayindo to bola muka to zonga esika to bungelaki yangwana nandenge bimina nga katongo loko bani mona bayindo bolamuka tozonge sika to bungelaki yangwana donc eyaka bongo na bia abotika nga bongo eyaka bongo ba parazage bimanga ka bongo force ebimisaki yango mo yebi en tout cas banengo nyonso ya vuvamu na pesi bino mambote trop yemoko papa kusu ne sonyanzila
Nangola na pesi bambote ya trop esika ozali papa Ndombele na pesi bino tu bambote trop en tout cas na pesi pe monde ko bagé na mbote équipe nyonso ya mindule na mokili na pesi bino bambote ya trop musana bino za kitoko en tout cas longoni na bino matondo mingi matondo mingi na bino bandeko balandi ya Vom Télévision oyo bozalaki liboso ya bitando na bino pona kolanda émission mindule na mokili bozala tango nyonso branché na kolanda ka Vom Télévision pona kozwa ba émission ya kitoko o Vom Télévision abongisa pona bino topesi matondo mingi na promoteur na biso ya chaîne ne songi nzila fumukusu kia muzala mpanda na ngola topesi matondo epai na bino banganga ngunza nyonso oyo bozali bongo na simene songi nzila pe na babilandi tomoni koko mansoni topesi bambote na sa majesté Katwala pe longo na fitir honorable Ngoyi Yansomwe topesi pe bambote na CG Ngambi na Koko Nduka bambote na debatala bosese pe Nengando Amba torobosa na te Vom Télévision balobaka soki olie biloko zongisa matondo na oyo alambaki nde tozalaki pe bongo na nsima ya matalatala elongo na Nembala Mantsadila pe bambote na Kumungala 9 lumière elongo na DT na biso kwa kumaisha netimba les superlatifs tomona ni na bino na émission oyo ezali koya bozala na biso matondo mikili misusu baito mwindo monyololo na maboko mikili misusu bato mwindo fungola na monoko nakotuna kantina